Lizer na Fali na héritier banzembo nyonso babimisa bamina makoka DCG. Boko yoka na tata mukolo moko po héritier kolinga beta koleka Fali. Fali pa kolinga matisa su koleka miziki mbamo ekende liboso. Ne Fabrigas abendaka titi mupa bomaka moto na ba Fali mamutu tutu. Fabrigas na monde ya ndule omoni ndule ezali na batu muso ndule bandiko betama e komi 18h po air drapeau kangama e komi 18h58 Fabrigas abimi mbamo chanteur abimi musicien. Siko azana esprit ya miziki te azana esprit ya kobanga banga yango akendeki abendi o mupe abendi moto mais mupe abendaki moto suka nango ndenge nini show me show me suka nango ndenge nini azui show me omoni bosaka erreur bolobaka show me musicien ya Robino te show me ntango azoyemba Robino aza na musicien te fo bolobaka bien Robino ayebi yango soki ozoyo malgré tout na oyoka soki aza na prison soki mpe ndenge nini soki ni Robino Oto yoka Robino te nde tozo yoka ka ipare me makambo akini ezaka sese ipare danseuse moko ya 13 ans abana ko bina pana ipare o Montana Jericho ma dérangement buka Jericho ipare eza ba ipare kaka ba ipare réparateur nde kwa soki Trace RDC New Basi Balala www.trace-RDC News, merci Nabino ba abonné tout, il y a www.trace-RDC News, pourquoi pas toi Beli Balikambi qui est derrière la caméra, encore merci à toi. NL de Ligue Senoli Lipini Balobi déjà joué Noël non parce que ça s'est fait déjà le 25 décembre. Un grand merci à toi Paula Schengen Kilo à Londres Balobi Maman Sociale Blandine pour tout. Pourquoi pas toi René Abir les Macron Fati de la presse. C'est toujours votre âme de serviteur Alex Ngandou qui est toujours derrière, qui est toujours au micro pour vous servir. Et aujourd'hui je reçois encore pour vous les raisonneurs, analyseurs, raisonneurs, locataires, Nzambe, Madi Nzapa. Donc, tu as vraiment ma solo et actualité à qui je dis bonjour, analyseur. Bonjour, Ndegonanga. Bonne santé. Santé PPRD. PPRD ya PPRD. Te pas bata PPRD bazaka na maseke. Ngana koza mutu te zaka lingala. Po toza ba noa ki to na kata kini. Na ndenga ki singa mpemba. Voilà, analyseur 5 jours déjà, qui est presque une semaine déjà, au puis actualité René. Tout le monde qui déjà deux grands musiciens, Banda qui déjà quoi, nous c'est biso. Sorti officiel album na bango ezala ki Fali Poupa Tokos 2 héritier Watanabe mi ange mi demo. Oyambi ba disque na ndeni ntango ebimi. Bon, ba bimi si ba disque bango mi balé. Héritier abeti na ki héritier, Fali abeti na ki Fali. Toyoki na biso siko tokoloba nini. Hein? Eloko ekoleka mutu lokwa réseau ezate. Selo ya koyoka toyoki musique Fali abeti toyoki héritier abeti mena musique. Mais soko koti siko na kati ya musique wana siko ekomi analyser panza mutu pena panza nteka. Nani oyo ayembi nani oyo ayembi te. Pour tozaka na confusion biso na ba chinois biso okasaka ba chinois nyoso ba karateka ba chinois pe ba yu ba congolais nyoso ba musicien yango moni musique ekoti na ngona bato ebele. Voilà, il s'appelle analyseur raisonneur locataire en Zambie Karandeki Tobenga. Un grand merci à toi mon général Amos Mifilo King Mister Temple, pourquoi pas ta Junior Balmous le big manager Babi Teka Mukilinet na film. Voilà, tout à l'heure on a solo baké ce que tu vis au côté na mozindo et c'est un analyseur au Panza. Tout ça là la différence nana yembi nana no yembi te ce que c'est là on a bon mi balé nana yembi nana yembi maman Misha maman de maman de double de mère de maille à la mère maman sociale dans Londres maman Misha ebisa inga ya bi analyser so ngo comparer héritier na Fali na comparer bango na Kemoto. Tona nini faut yebisanga comparaison na Moulayi tozobeta masola musique Fali aza mwa Moulayi héritier aza na mwa se tobeta musique na musique ndenge babeteli parce que le biso bio côté la musique au mona ki au sa différence ça Fali na oyembi te Fali ayembi jaloux ndenge tozoyoka tezaka jaloux te disque business te disque banzembe belé mais jaloux héritier ayembi kosenga pardon. Vous comprenez? Tu as moko wana. Si vous Fali abeti pour les kabatunyos. Héritier pas abeti pour les kabatunyos. Voilà. Bangomi balé bamoni babeti beti. Mais tant botali makamba ba vie bino batu boye makamba ba vie. Nani azwaki ba vie ebele. Tena ba vie Fali alikolo. Na classe il faut yeba le premier azalaka, le deuxième pas azalaka, le troisième pas azalaka, l'échec pas azali. Mais ceux qui mutu abimi le premier yo pa ne wana sala makasi. Donc il fallait na héritier son total na ndule
Fali a milongwali avant héritier. Il faut expérience peut contaka. Voilà. Hein? Et puis tout ça total héritier na Fali. Kwa ko yako kumisa batu bi kumisi la te ko ya eza makambo vérité analyser. Fali a nani héritier azoya sikoyo a remplacer ba Fali. Voilà. Mais abeti abimisi musique na ya abimisi banzembo. Mais ceux qui siko tuni analyser na Fali na héritier banzembo nyonso babimisi ba na makoka décider. Ayembi chéri simbanga luketo za rasor ayembi yali kayabu yoza danse o mutu ayembi o ya gigi ginwani oleki bango mutu ayembi o kanika ninda yonde grand pète do bayembi na bango décider chéri simbanga luketo bayembi na bango décider bayembi te bango mibale basali album basali banzembo babengaka basha basali chanter na ndenge nini basala ba chanter ba kosala ba cha non osala cha mutu sala cha eza redit achat na cha ezaka différent bon pesa biso différence achat na cha achat ezalaka nga na yepa na yo na yebisi yo na obi na obeta nzembo na oyembele yo pesi mbongo na yembele yo achat siko chan oyo na vandinga moko ndenge karma pa beti bora mama yemo asigné na ye azwane mbongo te me ayembi nzembo po ekota batu nyonso yangwana sikoyo Fali na héritier baza na problème grave ya nanu ya kosala chan nanu basali chante basalaka bacha na bacha bazomema nga nazoyebi soto mais so tolandi bien Fali ayembeli mutu te parce que toki tekendeza ke musicien d'embela rabaki embela analyser banda banda kumisa analyser mais Fali na banzembu na embeli ni mutute na banzembu netini batokos de obimit na yebi bino beki fanatique ekota bino nzemba jaloux yoki te ayembeli kati bino bato bolandaka banzembo parce que ngana bika embeli mutute tangia kombo mutute selon ce que yo te analyser raisonner locataire nzamba embeli na bimisi ba achat héritier bimisi ba achat nanu ba bimisi chanter baluka vie na bango redi ya miss apesa bango chant ezalaka oyembi likambo moko ezeleka na mokili omoni lelo awa bato nyonso bazalaki na FCC bato balimbisa ngai na PPRD parti elingi ekufa lokola MPR bolimbisa ngai na oloba na ngaka pardon il faut que ça la chamoko balongwe bazokende kokota na ino sacré donc il faut koyembela bango ke muyibi obozaki nango na FCC bon mais mango na ino sacré te po Congolais alinga sentir Congo na ye amona mboka na ye kitoko voilà to sepela na Congo c'est que soko ye na ino sacré okosala la biso c'est que komi mona musala ya biso ba Congolais banzembo ya koyembela bato na Fali ayembi yango te héritier ayembi yango te bozo ya kotumbula analyser boya koyebise makambo Fali na héritier po basali ba achat ya bozo banzembo na bomi mango na ina. Voilà, il s'appelle analyseur raisonner autrement dit locataire Nzamba avec lui tous à stressé c'était nasi na ba palais pe bozo segara ndenge mo rapé ne lazo segeza ambiance et ça pas ambiance par rapport à raisonnement ndenge azotelela makambo ndenge zokende ndenge vérité zali okoyemba ba okozwano mbongo ya batu mususu mais kotsa pe na album na moi 3 sujets ya makambo esala manaba na lobi tout na ba musicien nyonso ba wela ka baza ba musicien ba sa bango musique ebanda ndenge nini nani ayebi yango musique ebanda ndenge nini basala yango mpona nini nakoloba na mbula ebanda te na ningi napesaka extrait voilà taka yo analyser locataire pesa biso na extrait musique ebanda ndenge nini analyser musique ebanda na bébé mwana ya bébé mwana botami mama ya zui mwana zolela tangu mwana zolela mama zo ningisa mwana boye ndenge omoni na onzi amoni ko ningisa ana mwana dimine ayeso azui mwana zolela abite tika na yembela ye tanga bandi ko yembela mwana tanga yoki oya bebe tangu mwana yoki ko yemba mwana mama sa nini atiki ko lela musique banda wana bebe mutasala musique tangu bazui musique babite mutu akozala na vie makambo moko zelekela ye ba estomac pamba série luambo azaki bato bande ko bela ngote ba malade estomac po bolingo lelo échanger catégorie et comment ko beta film na yebiso deux fois te moi si moko mona na 17 mibali azo mesurer bango yanke moko pe mobali moko mona 22 basi ozo comprendre koto azolo ba jeter mi moitié kuna pe jeter mi moitié kuna jetemera sikoyo soki alingi mwasi anazo sale mabe il faut bo sale la ye chant po mutu azalaka lokola bébé na bolingo yango moni to benga basi bébé basi pe babenga biso mon bébé po il faut bondela yo siko yo musicien il faut yemba nzembo moko mutu akofana na bar alingi ko miboma ndenge na boyo mwasi akiminga na bana na tika ayoka nzembo moko epekisi ko miboma ebike tanga zo mena masanga epese courage azongi parler bien
ndenge talaka série ya Luambo na série ya biso malgré tout babiki lelo yo mais mutu moko azo comprendre ko sala chant ezate vieux na biso pe redi aza ko sala ne ba chant mais lokola lingo simba ba musicien te ba musicien ba beta ba to ba musicien ba beta ba 22 ans musicien zo futela kaka musicien beta 32 ans pa redi azaka na ketchi moko ba redi pe mitema mabe ba vieux risusu siko redi pa buka abosani banzema bandeko sala aye ko tsuko kota na ba achat voilà. Musique ça nini et baby siko loko biso ba congolais to na sentiment kaka o meli po drink na mboka na biso ba na 100 francs o na 600 francs olangwe 4 mabanga ya 100 moi shimogi na munoko moi bazoka pa obetiali so ba tili okanzo chéri zimanga loketu raso eriche kuna bimidi chéri loketu no lokola mbunda depuis kuna bimidi loketu nyenge kasi sije moko kaka ba changer ka ba vona ba mélodie voilà. Siko baza wapi ba musicien bosili po boyebisa ba congolais bosili bomelaki ba parolier ba mbongo na bango bomeli bango banzembo bozo pesa parolier catch catch eza boye te bo pesa ba parolier mbongo bango mutu basala ka ba chant bango pe ba koma ba patron ko pona ni ba leader na biso ba kabarate ya Congo ko banana bébé Tchandati na Koffi Olomide balinga bango bazala bien ba musicien te bébé Tchandazala bo bino botel milaka bango te bino boza ba journaliste boko tuna bango te ba faire ba fali bazoko mibenga ba patron ba musicien na ba otika ba bando ko senga na nzela na yebi ba orchestre moko ba beta ka tolo ba kenda ko senga na zandu mais dimanche ko mona ba on na TV grand orchestre bazana zandu wana pe banani yo bomba kate wana bana na boy na ko ba yo bomba kate yo sala comme ta vérité wana JB Sengondo matrack orchestre ngo ezaka na ka babina ka danse kazaka na koba mosoko tombula voilà il s'appelle analyser to kende doucement lentement to kena suka analyser na nengo landi tous les deux disques ya héritier miange mi demona fali pour patokos remarque to critique ni loko sala na ba artiste on a mi balé te mukolo ba pesa ke tolite so pesi toli eza lokola mutu alikele kota mungu ate ndenge bango moko bayoki na mususu pa yoki muninga akende kosala koleka oyo asali turo ebakise suma yele koleka me abakisa pe baasha atie pe cha na kati po esala bien. Voilà analyser to qui est vraiment na souki ya mission na biso sko remarque to critique ni okyo sala na des artistes na biso héritier watana bena fali po bon ngai soki na ngina sala critique na baomi balé il faut bachanga na censure so bachanga na censure nena ko critiquer bango bien na longo yo yemba boy point allez longo ko tokuna yo beta ka boy mais longo na censure critique nyoto na mai mu pepe donc na critiquer na bango te fali abeti na kifali héritier pa beti na héritier bango moko ba ndongo no mais devant analyser na moni ba beti ba achat bien en tout cas bo beta ka ba achat ba beti ba achat ya bien ba omi balé ba beti pena bien ba achat donc ndule il faut baye baboye bisa héritier boye bisa fali banda be église banda mukolo moko te tomona église moko ba bio nzambe na satana ba yokani so ba yokani ka ba église sili donc ndule faut ko yokana te donc il la fali ba yokana te boko yokana te ata mukolo moko po héritier ko linga beta ko leka fali fali pa ko linga matisa su ko leka musique mbamo ekende liboso ne fabrica saben na titi mupa bomaka moto na ba fali mamutu tout na monde ya ndule omoni ndule ezali na batu muso ndule bandi ko betama et comme 18h po air drapeau kangama comme 18h58 fabrica abimi mbamo chanteur abimi musicien siko azana esprit ya musique te azana esprit ya ko banga yango akendaki abendi o mupe abendi moto mais mupe abendaki moto suka nango ndenge nini show me suka nango ndenge nini azui show me te omoni bosaka erreur bolobaka show me musicien ya Robino te show me tanga zoyemba Robino azana musicien te fo bolobaka bien Robino ayebi yango soko zo malgré tout na oyoka soka azana prison soki pe ndenge nini soki ni Robino oto yoka Robino te nde tozo yoka ka ipare me makambo akini ezaka sese ipare danseuse moko ya 13 ans abandaki kobina pa na ye ipare o montana Jericho madérangement buka Jericho ipare eza ba ipare kaka ba ipare réparateur nde kwa soki lizer na fali na héritier banzembo nyonso babimisa bamina bango ka DCG
butu shomi aza déjà animateur tango ya ye nde basangisi okese lokwa Robino azaki na mo lokwa Robino azaki na 3 sandales apesi shobi sandal moko kwa Robino tikane mi balali basali okese animateur mobimba bana basala okese animateur abwaka kate ye moko Gimaria Yé moko leader Guy Maria. On doit comprendre. Faut qu'on bête ma musique. Au monde héritier, il faut féliciter. Il va falloir à fin mais fallait à Boaki héritier à Boaki. Au monde peut na camoufler. C'est qu'il est bien. Faut qu'on dise Goga. On comprend. Mais malgré tout, nous sommes héritiers. Non, qu'est-ce que nous tika basis. Drummer, l'ongolaye. Basis, un accompagnateur, l'ongolaye. Animateur, au tika la neti. Na yogi neti moi plata. Au tika na plata. Na jo moko boy bango nyonso longola bango changer générique bien donc générique simbi bazana kilelo te générique ke nango pour japonais abeti et ke nango mais ekomi penate na niveau ya héritier za mona maison mère wenge bazana wenga ko rater na echa mais générique eza danger ozo comprendre donc longola bango ba misuba osa eloko te obie bato asikacha bango dede mais kana nous pe ba soliste ba petit ya lelo. Vous comprenez? Mais quand on va péter à l'élo, on bêtit na bango pe générique, kotala ki kalate, on bêtit pe na ba petit po bazana endurance. Ota la musique no chant kitoko. Makamutu kitoko, kotoko na tolobate fali pe kitoko. Malgré tout basali ba achat, mais ba pota mais ba yeba ke bona no tokobina na biso te. Bonani to binate. Banile bonani, tu yé bien monté. Banile bonani. Balongo on a calendrier par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Ceux qui te commis 21h na kini krimo ko zala na mbangwe mbanda ko pakata mbangu place yozali. Vous comprenez? Zala na Bersia za animateur eta za mbrier. Akenda pe bana ba mbrier. Bon yo kalibanga te, yo kalibanga. Bange beta kate wana biloko ba sommation pamba. Bersia za mbrier. Yo kamelisa ni oyo azaki pa falio atikali kabuya. Kabuya na Bersi ba mbrier na animation. Zwa bango mibali wana ba mbrier. Kotanga zala na mbango eza kria wazekwa. Toyebi yango pa wazekwa. Donc, zala na mbango eza kiri na bango te tozoyoka tozolo bande biso bato oza na victoire otalika 21h30 obandi ko welela sikoyo bonne année yoka na yebisa opozo ba bonne année ba nilete soki ba nilango na parabole bino bozoyeba te bonne année ba nilango na Noël bonne année bandaka na ba mikolo petit momito okutana 22h bokutana na coin tibo keibo ye 4 mais yo 21h déjà il faut bokabwana yebaka jour ya bona nena Noël sapera zalakate mwana mukia sali mbula mobimba taka sointe soka lati soin atalati ne catholique yo yena ba yo chama moto ya lo bimaka bimi meye saper pour sali nane et puis tout mutu soka lati la mbasika etinda ke bitambola tambola nana merci à toi René Abir il est Macron Fati de la presse et mon cardinal Babi respect nae parce que aza toujours un formateur des idoles merci à toi Beni Balikambi derrière la caméra la moni pesusu. Donc, on dire, Babi, liste ma banque. Marcelin Kanou, liste ma banque et Yato Nixon Boutique, voilà Nixon Boutique. Analyseur Torobina Souka. Ma banque au PC. Ma banque, analyseur Yaka Koloba. Liste ma banque ya Tata Nzambe ya ma banque. Wane na émission à Kata Balozo Mezi. Oh, si tu as une émission, tu vas une émission de Kelek. Wane la méchant. Sosoli. Dégâts matériels. Wana sommation. Wana to bois qui na gauche, mutute na droite. Mais parlez jamais. Kumanima Kalufidiko. Liboso fo. Likolo Nzambe. Analyser, raisonner. Maman Nana na pesi mbote Marcelin Kanou. Ya Willy Moucheni. Mais au pesi n'aura mbote, na moni ko boiti n'aura bato. Te na pesi mbote yo na posa na pesa mbote. Na suki na ngana kanika ninda. Na suki wana. Po yo kasana lieba nyonga bato. Ngana zalo ko avieno ko fiolo midete. Ale kana te fazolo ba. Nani osomba nzembo vedi sindi azote ka nzembo. Na za na fait million, na za na fait te. Ngana za kana nyongo ya bato ya mabanga te. Voilà. Na bwaka pe bato pamba. So na ningina bwaka yo na kubwaka na kati boy na ya yo somo na ngana za na liste omoni ngana liste Tata Nzambe ya mabanga ezali na Nixon Boutique mutabwaka yango babwaka ko wapi yiyi babwaka ko wapi fo babwaka na liste Tata Nzambe ya mabanga. Voilà, merci à toi analyseur tozai bon analyseur raisonneur autrement dit locataire à Nzambe bino boyoki avec un pacte pédologie analyse wapi analyseur asali entre ba disque ya analyseur atika na proverbe batu ba boli misangeza proverbe senga na lo babo
bato balingaka solo aniete mais soki atongi ndako asalelaki ndako tuna bato mpona nini bato balingaka solo ya niete mais soki atongi ndako akotongela mpe nie ndako na ye botuna bango analyse ibuna ibobo ingeta oseki nini merci à toi mon vieux papi Mwakala la carte qui gagne mon vieux Dadi Yakuza grande puissance là si je vois Trésor Yakuza Mufinuku ya poto balobi Yannick Kayenge babi excès de monnaie Patrick Ala en direct de Canada vous êtes tellement nombreux Younisa Isabelle la patronne depuis Belgique là je vois aussi Micheline Zitissa, Motema Lambert Kitoko, pourquoi pas dire encore merci à toi mon pote Olivier Ilong en Abossanyote donc voilà base nanga vraiment un grand merci à toi encore Jojo Acheni Awada Moto Swag station Express un warrior de luxe pourquoi pas dire encore merci à Aristote Luamba Skin, mon partenaire privé, donc vous êtes Telmé Belé. Continuez toujours de vous abonner sur Trace RDC News et n'oubliez pas de partager nos vidéos. Commentaires, Nabino de Force, Nabiso. Big dédicace à toi encore, Kilo à Londres, Paola Schengen. Quant à moi, je vous retrouve à la prochaine fois. Trace RDC News, Basi Balala.